Nazalaki mosika na yo, kasi yo Nzambe oyebaki ngai. Makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota, libota oyo eyebanaki te. Yawe olobaki ete okobenga libota, libota oyo eyebanaki te. O lelo yo ekomi libota, ekomi mopagano akomi, lelo yo ekomi. Osatire motema na ngai na esengo mpona misala na yo ya bolingo mpe ya ekolusu, yango etindi ngai naloba boye. Oye zangolu nazwi epai na yo, tika nayemba zembo na esengo. Oye zangolu Yawe nazwi epai na yo, ngai nasopa maloba ya motema ye. Nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu. Yaya nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu. Yesu nalingaka yo papa na ngai afandi na likolo azingami na bikelamu. Les quatre êtres vivants bakoloba ozali mosantu Yawe. Kuna les 24 vieillards bakobwaka bitole na bango na makolo na yo. Bakoyembaka obongi na lokumu na nkembo. Awa yo analelaki amonaki moko te akokaki kofongola buku na bomoi. Moko na bapaka tuku mibale na mine alobaki na ye kolela te otala kosia bayuda mokitani na Dawidi alonge. Akofungola abuku na bilembo nango liziba na ngai molimo mosantu bwanya ya solo pololo ya motema bolingo na yo etindi ngai na miboma nzala na majele. Nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu. Nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu. Kolala libanda na baveyo se pona bolingo na yo okobisanga mosantu okote ya simbanga. Pona kolimbola makomi yango Yesu Masia yende azali mwana lampate oyo akokaki kofungola buku na bomoi. Lobiko ebombamaki mpona bayuda lelo oyo ekomi ya ngai mpe lokola mwana mpate oyo abongisamaki uta ebandeli na nyonso. Ngai mosantu nalongi lisumu oyo ekokaki komema ngai na kufa. Tala esengo na ngai lelo oye na bomoi kolo. Ninakupenda Mungu Baba wangu, Baba umenitenda mema. Hakuna mtu mwingine uleta
naweza kutumikie hata kuweka maisha yangu mpaka kwa wewe Mungu. Unastahili kuabudiwa na utukufu zote, ni vizuri zote juu ya milele. Baba nangaye Molimo Mosantu aya olokoti ngaye ogati na masumu nakomi Mosantu mokuwa makasi moto akobuka te mibekwa basantu polingwa motema abendi ngai pembeni yaya Romains chapitre 9 verset 25. Selon qu'il est écrit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé celle qui n'était pas la bien-aimée. Mopaya epai na bayuda kasi lelo nazwi ngolu ya kokoma mwasi na mokonzi. Oyo eza esengo te ya koyemba yo na motema na ngai mobimba. Nazalaki mosika na yo kasi yo Nzambe oyebaki ngai makomi esantu eyebisi ngai ete yolobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te. Yawe olobaki ete okobenga libota oyo eyebanaki te. Lelo yo ekomi libota ekomi mopagano akomi lelo yo ekomi osatire motema na ngai na esengo mpo na misala na yo ya bolingo mpe ya ekulusu yango etindi ngai naloba boye. Oyo eza ngolu nazwi epai na yo tika nayemba nzembo na esengo. Oyo eza ngolu Yawe nazwi epai na yo ngai nasopa maloba ya motema ye. Nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu yaya nalingaka yo Yesu nalingaka yo papa na ngai afandi na likolo azingami na bikelamu. Les quatre êtres vivants bakoloba ozali mosantu Yawe. Kuna les 24 vieillards bakobwaka bitole na bango na makolo na yo. Bakoyembaka obongi na lokumu na nkembo awa yo analelaki amonaki moko te akokaki kofongola buku na bomoi moko na bapaka tuku mibale na mine alobaki na ye kolela te otala kosi ya bayuda mokitani na Dawidi alonge akofungola abuku na bilembo nango liziba na ngai molimo mosantu bwanya ya solo pololo ya motema bolingo na yo etindi ngai na miboma nzala na majele
Nzambe na ngai okobisanga mosantu nalingaka yo Nzambe na ngai okobisanga mosantu kolala libanda na baveyo se mpona bolingo na yo okobisanga mosantu okote ya simbanga mpona kolimbola makomi yango Yesu Masia yende azali mwana lapate oyo akokaki kofungola buku na bomoi lobiko ebombamaki mpona bayuda Lion.